bonjour balanti le ministre de Nolienge te pesi bino mbote mingi balanti na biso benyo so balanda biso veut dire partout dans le monde ba fan na biso les très chers internautes babi bato nyonso basabona na bango massivement à notre chaîne Carrefour de Star Choya Mimi Alema te pesi bino mbote mingi yo bena no sa na no s'abonner te peneta bato msuna ba s'abonner te you know s'abonner te donc s'abonnez-vous et vous ne serez pas dessus. Babiso na poso e ba vie à star na. Ba star oyo mona c'est comme si na ba chaîne locale bazala un peu négligé hein. C'est comme si batu ba tchaka bango katenga na kenda ko bimisela bino ba jara ba star wana. Avec moi na plateau na ngana zana star moya munene mais azaki un peu abande komona na soute na circulation et na ba recherche à Nolienge le mix de Nolienge lui frappe encore zo kendika ko luka kaka to memeli bino lisusu star na biso balobi le chameau du désert hein. En tout cas babi le chameau du désert plein de na ngana invité na. Bonjour chameau du désert. Bonjour maman Nisonde Nolienge. Babi makamboza belinda bana kini bana potondeka na ebisa bino na plateau na ngana za na chameau du désert na linga yemoko a se présenter et qui ça la biso bien ba fan na wazo ko mo présentation pour na yemoko tak bino ba tala quoi ba ndule man bino bozana ba force na bino mo so se présenter yemoko ça la bien. Mes chéria kimanga ndolanga na bana na butu na sutuka mbeto vide na luki na simba ye na kangi oreye yake wapie ya bimeli wapie ya dusoli wapie ngo iza tata wana yibi bebe na ngai tata wana keko bambaye biboto ndene lungi we bana poto bana ngola bana Kinshasa ya bino ye chameau du désert moko ya ba mise na bino ya mboko au Congo nazo ko évoluer na groupe ya chancelier des Imbwe c'est papa d'amour et rumbe neke kabuti kolanda mwana soso mateli mama na mokongo eto oningisa mokili kalate donc balambi yango biso yo balanga nzembo wana boki baninga na biso batalaku o to bengaka ba animateur o siko ba chameau du désert donc tozana ba massa nga ba GDD donc ba massa belé ba soda oyo papa d'amour a recruté nouvelle vague a tout ça peut au piste moko kombo nango nouvelle vague chameau d'amour zongilanga na ndo penda ba mise atikela bango pasite na biso ka se présenter mais makambo le bébé tozoni non mais chameau d'amour betela biso non ko banda carrière musicale na ndenge bete son parcours musical na ndenge osali carrière na auto koma na orchestre papa d'amour. Bon carrière ya chameau isa mulai kompeza pe mulai te chameau abandi koyemba nano na chorale moko ya orchestre na biso moko ya église na biso moko ezalaka na Malweka ponga naza mwana Malweka naza bina mwana ya Malweka donc bwana ya mabele donc tino bunda kuna mabele na Malweka na yoke bana Malweka nyonso bana libanda mboka bambote bele ya trop mwana bino yo azobunda toujours logos miel ezalaka na vie na biso moko mbo Pichou, je crois, Azalaka Soda, y compris tous les réalisateurs, nous avons des Pelenda Bazalaka, na groupe Wana. Tous les na groupe Wana, choral, mais Kolongwa na choral Wana, ton frère Wana dit Azalaki Soda, et que ça va imitation na bango militaire, et que Kende, c'est que tout le monde a raté. Bon, tellement Azalaka na souci à Koyemba. Ils ont masse na mo boné que azolanda nga na Afrique du Sud, Fabrice Bobambe, ya Azalaka drummer na orchestre ya ba na biso. Que paix à son âme, vient son néné, des voix tout. Na ba vient biso mbayo, paix à son ba kenda kina zamba batela bango. Ba vie ba kufa na ba misupe bazali maki ba kombo ekima donc ba limbisa ngai. Des voix tout. Na kongo kende orchestre religieux na to travailler wana mutamenga masa na Fabrice Bobambe, drummer azana Afrique du Sud. Donc na miso pa zolanda nga donc bambote belé. Ayo memanga kuna et au sala paix orchestre religieux tellement tous arrêts dans Siron esprit bana wenge boyo ka trouba na wenge donc ba maison mère ba kibwisa pipa siruana ba papa d'amour chancelier des Imbwe c'est pas nazali ba tozo na toyoka ba lelo to bandi sekla ya sika o mama ba venu so ba kocha bango asi ba José Angris ba genda mikili na groupe na wana ya papa d'amour c'est bon to sala ba travail album wana buti wana to toyoka bida ba disque ba vie wana esa bisoka mutema mo ekokinika na musique profonde bu na ko lungwa wana na ko travailler na komi ko tanga na tanga na desa to na yo longwa na institut Semukasa ex desa quoi bana nyoso batanga na desa bi bambote belé ya trop
tango na longwe na déjà na mati siko humanité c'est siko na pona option na kosala na pona mécanique ba yo komisanga na ITP ngaliema na kosala mécanique auto diesel bu na chiki nezalaka na chiki nde tozala na ba pratique nga koyemba pendant na te ba pratique ko tozali na théorie kuna zaka mingi théorie pratique so na tango tozala na pratique nga nazala baninga ba travailler ngepti na okanga kwe moko boye bakopesanga mosala moko boye mosala nekosala na oka 2 minutes mama na nga noeli mais ozango mulayi à cause ya koyemba na koyemba y compris na ba professeur bakomya kotaki nga yo oza mécanicien te awa ozwa no kombriye bato loba na bapapa bakomiso na ina tellement pe ba professeur employé bayebisinga yebisa papa akomiso na ina nga kotikela ba musicien bango babeta pe na ba parcours na bango oyo ezaka parcours ya chameau du désert chameau du désert ndenge azobeta nde ezalaka kaka na nti koyemba bana bamasalanga sikoyo ya kitambo kiala aza mpe na balwanda bambote ebele azolandanga Gédéon Wata do baze belé bami de l'école nanga donc bambote belé mais ça orchestre mo salama na kitambo nazi Babylone il y avait nanga Piro de la Jungle tika ndula comme muta bambongo ebele patron Piro de la Jungle na biki na oleka na palais bu asala orchestre mo boy bana bamba nchiki na biso balongoli ngai nde zaka ba bengali bino nchiki toki tembola ba kotango inga kana bakitambo wana mwasa mwa lotinga ya yupo yemba to na chiki zana okese moko te na biso e répétera lelo tokino kuna nanu biso pe toyeba yo c'est attesté ne si ba mai ya na ba uniforme ba biteto kei to pesa yo elambo olata bute mape vitesse elekaki trop bapesa nga so elamba te kana ba uniforme wana na kito wana ezali na soma campagne na sima wana hotel mo ezaka tourbillon na basima ezaka na nzete amanga moboye bafenanga bando travailler wana buna ki okuta bango bafenanga mpe nyau chengo mpe namonaka na baquartier latin banyama na champ mpe ya sonam ba Eric Bachale ba Patrick Ndombe ba Eric Kabasele donc ezala mpe na bavie mo nakutaka bayemba songa nazali lokwa le cadet ya groupe siko nayi na blé blanc so bamisusu elobi te mwana classe baokanga biso so bamisusu elobi te botika toyoka ye nanu me mbala nsima oya na uniforme te nde ezalaka sero wana babisinga kaka babeta bagitare na improvise zaka uti na ndako uti bandenge parce que kuti na bato mo batsa balox batenti yo siko oza no fresh na mwana pale no baby te bon siko na beba kasi omise ba beba te donc tu na beba tongo voilà ama ndo la ngoki Manuel vinga na beba mais bino mo bomo na façon na ça quoi bo bandi obeta guitare wana bana bandi koyemba bana zoyemba ka sirwana kuto zoyemba noka bulu yeke lito ekutu na guitare te mais zoyemba ka bayo kaka voix bon te mapi nazali na voix moko ezali nango déjà bien est-ce que koki ko improviser ko kozala maloba yo ko improviser à l'époque tout ça la bisongo siko tia komba Carrefour de Star na kaka sirwana nazalaka eza mpe mwa kala mais sikoyo ndenge talaka musicien bamusicien bakufaka te babi sirwana ozala na omwana mokie musique mpe ezalaka na mokie mais sikoyo ngai naza convaincu ke musique ekola sikoyo okoki koimprovise ka mokie te mpona Carrefour de Star chia Mimi Alema veut dire le minute de Noélie yenge franc pacon monde entier tolanda Carrefour de Star chez Mimi Alema elongo nanu ela yenge bazosala makambo ya mineno yo basusu bakoka te yango lelo oyo bomoni chameau du désert mpe yaleki na ye wow Kini Bala Braza veut dire partout dans le monde oyo chameau du désert abi pena longo liango continuez parcours na yo bravo bravo bala monde entier moi ça très mystique donc na okanga na songolo na sentir na très mystique vraiment koyemba kaka yemba kaka mais bayoki tema bayoki ke mwana ngo aza na voix te soki to encadrer ayoka guitare aoyemba nta bavena mpe bazunga babi te tozwi yo mais kokima ya classe te jour wana soki classe ezali kende classe mais jour a rep koyaka na uniforme te elataka elamba ndako nakomi mpe koya papa groupe wana ekopanzana naye okende kaka groupe mpe kaka na kitambo wana naye kuta bapupon luchi bagigola digital ndeko nanga na salue mpe a passant
bagigola baniau bamasa nanga soso namonaki pa tata bavena biso domingezi bamasa nanga d'artagnan namonaki pa fali pupa donc bamasa baobundabunda siko na ye siko na orchestre wana siko place na siko na orchestre siko kutu pesi na komo pe siko musicien pesi na donc esprit musical ekotanga pe na orchestre wana donc vana bagigola baosiana bango bazalaki pi age kenga bagigola bapupon lutui baniau masa nanga ezalaki soso na d'artagnan soso aza patata masa nanga d'artagnan namonaki pa vena biso fali epopa donc parce que les comme musicien esprit musical pene ko kotanga wana bu ko bosser bu ebika ba orchestre ba quartier ndenge zala kaka te ko bulunga na biso mais betela biso no lisolo ya je suis libre tout le monde qui je suis libre no écartona qui tellement mais c'est comme si au tiki na yo je crois c'est comme si abandonné ndeti au kokate tonde. Je suis libre, mais je ne suis pas libre pour l'amour na yo. Boni bolingo komisanga mupaya na mbuka na ngai. Miller Lutelo, Chimel 15 éclairage public. Sinclair, Aristote, Valérie Ibrahimovic. Ah, Maman Noélie. Au Timoli pena poemo pena. Na évité d'expliquer mon ndenge nini. So na biko katana c'est trop dire. Nzembwana je suis libre tozalaki en collaboration na masa na ngamobo ya comédien Jom les Parisiens. Ando joué par Mouyombe Gauche. Ayaka a solité ngaya na partie mbongo. Depuis que na partie mbongo ngana na comédien. Yoko yemba ngana yembaka mukeme. Yoko yemba moi trop. Oyemba no mingi ngana na posaka bai na batu ba découvrir na penetre na komo oyemba na esi batu bala nzembo wana pe bayoka pe ayembaka mwa muke na tireka mwa ento mwa muke ngana na yemba mwa trop bon tellement ezalaki nzembo boya association ezalaki ya deux personnes mais tellement ngande na les chanteurs bien sûr ngande mtu na yemba ki yo ndozaki quoi à la base pour moi moi ezali kaka ya zali muta maboke nde baloba kaka comédien na fingi bata biso théâtre te donc bibi kala tono benga batu basa théâtre maboke parce que ba groupe salongo bata maboke teme ezalaki association ya deux personnes ye pa yaki na kombo mutu to yembaki po to yembaka ngo honorable so Miller Lutelo na Matadi bon nazalaki pe na groupe te ngo batelo ko na mbenze bona nazalaki na groupe mo quelconque te nazalaki kaka palais na travaillaka na bana mai nde ezalaka moka bengi ba guitariste à quartier bo chauffer Ramani Kota bon ba vena nga ba Ramani Kota bango bazalaka na clan wana te ba vena nga ba Ramani Kota bazalaka avant wana na clan mo tozalaka na ba masanga ba limousine po katinga parcours na ngena beta parcours mais au stage ngo kata po parcours pe na chez moi mo mulai ba vena nga ba Ramani Kota na ba kombo tozalaka na ba Ferrari limousine wana ba nde tozalaka na ba vena nga ba Ramani Kota tango nde yo makambo wana kimbutu mutakomina makambo na ye je suis libre et Betami bien sûr et Cartonaki tellement mais production peut botika na bino zo kandi na betelote ebika na mboka na selo kwa 2-3 personnes simba na ngote wazo wela kingai o kingai ponga ndo wela nga kingai te ponga na otade ya kinga na zana ngade ya chamo po banana tout kineti na capo tout kingalie mobimba déjà pour tout tout ba Congo mobimba et pe dire ba so bazamo ba doute pour ngalie mobimba baby chamo du désert moi existe ya chanteur les messages papa d'amour et rumbe mais oui que Manueli o katanga ba question no si ça te o changer kaka mais maloko ngambo so to bénisi biso na bémission na biso la c'est la ko ka ba question na il faut mettre la biso sur parcours ndenge ni le pique biso déjà parcours bien sûr okati yango mais ba kini ba la pote de ba comprendre plutôt qui est chamo mais ça vient na ba place sur na leka sur na tangi te ba boyelo ko na boaki si bango il faut faire comprendre bango juste à la fin juste après plutôt mesdames et messieurs très chers internautes place au chameau du désert à Kati nga na koyebisa binongo juste après betela biso no lisolo ya papa d'amour erumbe le touch play abi bozo yo kanate bozo mona na tete nazo comprendre bino te mais oui mais monde tse ba yebi babini mona soso mateli mama na mokongo nene mwana soso mateli mama na mokongo elogo nini yango alembisi lofundo pambana katsa mai baliaka ye
Voilà, maman, ça n'a calibre na chalet. On va travailler. On est sur animateur, on va n'ingiser un bouc en amont en soso. Mais ce qui va chameau du désert, papa d'amour a fait ça espace na biso ezali. Pour dire ce qu'il est limité. Est-ce qu'il est limité pour dire que papa d'amour a dit qu'il y a nouvelle vague. Non est limité. Donc d'ici là. On appelle la lingana tuna. Est-ce qu'il y a une nouvelle vague? Chameau d'amour a sali la nouvelle vague. Na bon. Natika moi balotiliki hein, natika moi ba signature, moi ba etenya lipo papa d'amour ebsenga bon yo pour le manteka awa na papa manteka. Yo ko tsama mayonnaise awa na tema mayonnaise donc na seka o ya sina sala. Mais bon ni no rata qui des concerts bon or que tu debi que yo zala toujours apte. Yo za bino bo ba chanteur, pena na kolo bongo nini. Bino bo lo ka ba to ba vansaka na ba bante bino bo ba joueur de bante ba vansaka bino ka côté na to comme ma sport na yeba ngo mingi nga se bazana na musique mais na comprendre des concerts mobimba na tikalo mona le note nga na talaka mingi ba concert na mona pe mwana na délai quoi mais na tikalo mona le note point bon travail ezaki mokie baponi baobaki na mwa travail est très élevé pembeni ah papa d'amour ebiki omwana ye soda na ye bien encastré procureur de la chanson chameau du désert eza kaka toza bato nazaki baproblème wana niveau familial donc baproblème wana talaka au TV koloba ngo boye na miso ya bato esala pena bi te mais papa d'amour ayebi na soleil na papa d'amour na bakonzi na ngai mpe ya orchestre bayebaki ke chameau aza na baproblème boye donc eza yango teke bango nde bakataki yo ozokina baproblème osoda ya papa d'amour bakata ndenge nini siko chameau da chameau du désert mpo anika babengako chameau du désert bon kombo ya chameau du désert nga te na mipesa kombo ya chameau du désert eza bato bayokaka nga o bayokanga vent parce que pour kombo ya chameau du désert na ya nango koya na kombo na orchestre pour na uta dal depuis quartier na biso chameau dans na quartier na biso malweka bana malweka bana malweka en tout cas chameau excusez na profiter na bisa bana malweka registre di ba mbote na bino bozaka gentil envers biso bana malweka ndi ba santaki ah yeah na biso o Cédric Mwaka pourquoi on a appelé Cédric Mwaka wow Cédric Mwaka chameau du désert ça surnom donc surnom on a joué ngoka ndi to yemba na quartier ndi ba yokelanga ah yo yemba il faut ka chameau ti lelo pe na tuna bango te poni bo pesanga kombo chameau et kangama pe donc partout ti lelo pe monde entier ba découvrir ka chameau du désert ndi naza pe na loboko ya papa d'amour po yemta ofula ça frappe encore bazo zoka do nouvelle vague ezoya la vie na yo est-ce que o pense ko bala chameau du désert abota chameau du désert est-ce que c'est abalato ezana na proposition chameau du désert chameau du désert abalaté mais abota obi ba mise bora mystique ni obala te bobota kani ya mimi alemba mise ba mystique fort donc mise bala bongo oh mais mingi ngara ote na bate me na bota ote no liko tuna question na te ote nga tuna la ngani te ba betanga la banzina sito koma ka ba décoller ya beta no ngaka pona musala so na bina no banati ke na bota te destin mwaka mwana ngai amo peki papa wanga na nga kotete na pour na moko na nga na destin mwaka ya mobile tu emosi ya mobile yana 9 ans en 4e primaire est-ce que bete sur le solo est-ce que you peut un jour na ndengo mona ka musique est-ce que un jour ko sepela pe mwana ko na musique beti na ba passion to moni na musique so na ko sepela na bolekisa papa na maman pour to zo succès est-ce que un jour yo pour ko sepela papa moi na manje qui n'a pas François Bazali o bina misi bolekisa ba mikongo mais destin yo wana fitaka obotaka ka msu moko destin mwaka za koma na maka monde musique mona ka te bozwa ka mukongo ah mwana ko sala musique eza nango mabete mais faut asala ngo pa na va normal ndenge papa ne azosala ndi papa no sala donc il voit youte pour musique qui voit youte ah oui pour maman ça monsieur ba film ça pe ba biso il va sur toi juger mais comme bandit mo boy déléquent apona bino mo pona misana bino moko est-ce que ça na moto mususu a commandé patron mais misi atanga mingi koleka ye ndeti babino oyo ntango deya moto akina yibete mpe ngaliema ake osala
na ITP ngale mais osala mécanique auto diesel auto diesel oza déjà moto otangi oza déjà moto oza na notion plutôt na moto pe na 6 heures wana te to na 6 heures cycle court na nga nazwaka pe diplôme na mécanique générale donc oza diplômé en mécanique générale naza pe na brevet ya mécanique auto diesel mais eza yanga te natangaki yango nde donc wana eza na forcément baparent bon eza forcément baparent te mais eza kaka nde oui kasi nde tokoloba musique vraiment ezalaki musique nde ezalaki vie na yo bon donc yo obandaki koespérer un jour comme un musicien mais na devoir ya baparent batindi yo na classe baponeli yo mpe option c'est comme ça donc ozalaki mpe na choix tokeka kosala osalika kotangi yango mpe bien otieli yango mpe na esprit mpe est-ce que lelo mpe est-ce que mwa mosala na yo wana otangela oyedaka yo posala yango pratika yango bon na pratika yango sena trop te mpo na mipesa da na musique ezwaka ntango okoma nzembo ntango koyemba mwa repos povo ezala bien mais ere mo mpe soki mwa ntiofa mo be mekano mo mpe ameki obunga bomba na okorge te ya basalaka boye te basalaka boye mais en théorie pratique nde eza un peu difficile mais na théorie eza mingi na pratika te mais na théorie ya mutu ya papier ke boye nayebi nakofana mpe na mécanicien mo azopose nga baquestion na orépondre ye mais soki nga nasala nde ekozala mécanicien te mpe ndadira soki nayaki mpe mécanicien me na pose na ngai ndeko na biso chambo du désert ya baquestion en tout cas mo liloba mpo na Carrefour des Stars na biso mpe chaîne oyo chien mimi yalema bikeki ozoyembayemba te ngai alinga azonana musicien ayembayembaka so liloba lisusu mpo na Carrefour des Stars esalaka biso noyembayemba te yembayemba fo badécouvrir yo bana bande miso na yembino te kambandani mais il faut plus avoir question tu sais bien yemba na yemba ya na lobi kasi te badécouvrir yo lisusu à improviser na tuna ye lobela makambo oyo asalaka ne bandeli nakanisaki yango eza kaka ya sika nzoka makambo bakolo basala kala me lembisa motema mpotenga nalinga konde ya mingi nkosalanga mabe te mama mimi alema kosilika na bana Carrefour des Stars basepelaka boye te o me nini yango okomi nde koluka nkosala nanga mpona silika mama oyebina linga yo kotanga na kati ya motema Junior Madova ya zeno kisa mama en tout cas bravo bike pele ndadirai bamise bamte ya mabe mutu bovane pembeni batikala ata kobwaka ete bamise bakababe obolaka kotisa bato sobaki de mimi ale misala nga bien mama Noel ya siliki alobi na bwaki yete yango na bandeli koyemba mpona bwaka mama Noel mama Noel mwasi ya mpembe journaliste na biso ya internet monde entier bamona mpe bayeba batalatalaka yo Noel papa na pale ya silika tenga na zande ya langa nzembo nayembi ye kaka mpo aza mpe mwasi kitoko eske nakosi nayebi so nakosi kwa ape mpwenzili mpe nanga Junior Madova nayebiki olanda ya zeno kisakisa Juif Kalala mera Chicho Lembe nayebiki botala Marlène Makeba na bosani yo te kwa mera Chicho Lembe babi mera atika bale to surprise eza tosola ina elobit abina loba te me yimoko opeta mbela kala te yo yebi te Chicho Lembe ya moko ya biso ya bana maluka te bakoma mibale na petine Nata Fasika na ba Belgique donc nayebi ke Nata Fasika plaisir à trop quoi donc ba joko bazi belé basilika te po totangi wana mais yo yebi kaka selon tala kaka Chicho Lembe solo la qui déjà pe azo continuer ko solo la Nata Fasika Chambo du désert to zonga non na si je na biso beti na biso non na ba orchestre nyonso oyo eza à la Congo 4 leaders au mona basala bisana bona dina ya solo to sepela na mama mais mano eli mais vous avez un problème aujourd'hui dans les rando non rando te papa obi combien 4 musiciens tu es génération nini en fait nyonso oyo mona tous les générations mais tu me feras 4
belé mais papa d'amour chancelier Zimwese mon leader hein papa d'amour ah on va dire que vas belé sont très bonnes choses aussi bon 4 oh va ça là ça la bien té et 4 va ça la bien té ah mais presque bon qu'est-ce que tout na combat au travail bien ngana sala remarque on a bon qu'est-ce presque bon qu'est-ce belé bazana caché na bango ne beteli na bango donc ana Congo qu'est-ce que travail ma bien indimité so eza et on faut tout on ba fan mais nga pena na indimité pour na yebi ki Congo zamboka ba bosser en tout cas donc bon qu'est-ce que tu as bossé na na yebi Congo zamboka ba bosser moi le parce que toujours comme dans la souka émission na biso puis ça dans le programme il y a orchestre na bino répéter à quel jour ni place msubunga pe bon moi ngam comme ça yenge banga ya yepe ça la plaisir à trop ça plaisir à trop bon bah jour tous répéter trop en coulisses pour tous ça studio rap na mo bandule donc tu as kaka ko travailler en public boye buka ba longo suna ne limité ba mse ba comme belé chez moi ko pesa ntwa ka mo boye pour noke de ba sipso ya bunia il paraît so yimutu mo pas so yimba bunia mais na yebité mais kolo bunia yeyo bana Luanda kolo foka la bunia yeyo chamo du désert bolingwe banda matadi mama bolingwe banda matadi tokenda boma mwanda metokota tina benika simokolo tokoma na bunia shira lingite toleka alobi bunia tonda elengi bunezana ba sentiment mais kuna pomme de terre ezralala mengombe kuto koluka teo kuna na bunia memera bengi nga na chombo alobi bunia bazana problème en réseau esenga tane moko ekota na bunia pona kosola na ba correspondant modo mokolo pla yeyo donc masa tika na bona nga otanga kombo tika kolo pla yeyo donc yepa yembiongo mais or ya yo quand tu le kaba TV te kaka ba TV ba yo ko biki le ka TV bon de ba na avantage de ba banda studio lobby esprit beaucoup en retard moi 4 jours tema yo ki plan moi ya bien akina ngomba mo ke eza mabe œuvre de l'esprit ya muninga obita amso kata ki pongi po a inspirer lo kona mo boye yo kika ko zui eza donc bato basala ba mission basala ba acte wana en tout cas na ko conseil no botika œuvre de l'esprit ça passe le so yelo comme ninga apprécier mais encourager que tu y loko eza bien et non que ozwango obeton ko bino za na avantage à studio tsango mbango bi maloko ya yo mais oyebi place oza oyebi donc tous ça peut bénémité on est des amis quoi. En tout cas, le message est passé. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons un chameau du désert. Nous avons qui parcourt à chameau du désert. Nous avons un Zembi. Donc, nous avons un bon petit. Nous avons un musicien. Nous avons un œuvre de l'esprit ya baninga ezalaka mabe bandeko balandi le minti de melienge il faut yo moko pe obimisaka oza kati na yo ko linga to kobimisa oza kati baninga parce que beaucoup monsieur eyindela yo so aussi ko yiba bloka baninga bongo suko so yipi ba comme ko bongo comme ça en coulisses oyiba su ya nani donc faut ça la tout en tout cas bandeko balandi nous sommes arrivés à la fin de katoloba que le balangota Joe animateur to seiché babi wana eza yanga boyiba pete mimi alimba to manger pondu to manger le poulet mayo to manger le poulet mayo to venir alaba nini kuto anga na comprendre ngote to venir Kinshasa en tout cas to komi na biso na suka na pesi mboti nanga na benye so bolanda biso partout dans le monde ba abonné na biso to komi na suka na tike na bino pena na chameau du désert to kabona na bolingo nyonso matata ezangaka te mimi yalema zongisa motema nsima tubandela bolingo ya kala conseil papa pesaki oyoka te oyoka te mokumba ya mwana otikelinga nani yango akobokolo ye noeli yenge dera ye pelenda mama na ngai echicho lembe mera kalala nata fasika na bosani yo te ve na nga zeno kisa
Iget Kapangala, Juliette Guitari, nabosani te Timberman Kambu, nabosani te motema Juliette Guitare Timberman Kambu, yemoko réalisateur na biso de Rai Pelenda, papa d'amour et rumbe mon leader, le touch play, papa, mosala ezeki toujours kitoko kaka, donc mingi ya kolobeza te ba o nabosani bino te ma boloki ebele, donc nyonso bayebi ngai nalela bino trop, donc bambote yango wana. Mais chéri akimanga sinolanga na bana na butu na sutuka mbeto vide naluki na simba ye nakangi oreye yake wapie yabimeli wapie yadusoli wapi yango eza tata wana yibiye Chamo bampema tata wana keko bambaye bibotunde nelongi Noeli yenge Carrefour de Stare Mimi Alema Noeli yenge de Rai Pelenda Bon numéro à Star Nabino eza plus 243 89 82 57 462 plus 243 89 82 57 462 Facebook komika ka Cédric Mwaka Chamo ozwa news et artiste Nabino donc bye na que tozali quoi to kutana